Implorer, nous sommes venus glorifier. Glorifier parce que ceux qui ont comploté contre Bemba, qui ont cru que 10 ans, 20 ans vont engloutir Bemba et l'MLC, nous voulons leur dire que leur plan a échoué et va continuer à échouer. Demain, ça sera un nouveau jour. Quel que soit le verdict, nous n'avons peur de rien. Dans tous les cas, il reviendra, demain ou après-demain. Nous n'avons peur de rien. Donc vous êtes optimiste? Nous sommes optimistes. 10 ans que nous avons subi de coups. Ils ont comploté pour que Bemba soit arrêté. Ils ont débauché nos dirigeants. Mais l'MLC, c'est un parti qui est ancré dans le cœur des Congolais. Aujourd'hui, vous avez suivi partout, le peuple congolais exige le retour de Jean-Pierre pour mettre fin à cette dictature d'occupation qui, n'est-ce pas, mène notre pays dans le ténèbre. Malheureusement ou heureusement pour eux, Bemba existe. Donc, demain à 16 h, nous saurons ce que Dieu aura décidé, mais nous pouvons vous dire que Bemba, c'est notre candidat naturel. Quelle que soit la décision, l'MLC sera là. Et ceux qui croient qu'il n'y aura pas élection, il y aura bien élection. Et s'ils ne veulent pas des élections, ils fuiront ces pays, ils quitteront ces pays. Parce que l'MLC se bat avec Dieu et c'est pourquoi nous sommes venus rappeler notre serment avec Dieu. Nous ne sommes pas venus implorer. Nous sommes un parti de victoire, un parti de combat. Nous irons jusqu'à la victoire, c'est-à-dire jusqu'à la libération du peuple congolais de toutes les formes d'oppression. Est-ce que le retour de Jean-Pierre Bemba s'impose pour que nous ayons un véritable changement au sommet de l'État? Vous avez vu ce qui a été fait contre Bemba hier avec des forces obscures et les concours de certains pays voisins. Ben, cette volonté de nuire au peuple congolais continue aujourd'hui. Vous voyez, il y a l'exil de certains. On contraint à l'exil certains Congolais pour qu'ils ne participent pas. Leur volonté, c'est de confisquer, de monopoliser le pouvoir pour piller et torpiller le peuple congolais. Mais demain, l'MLC vous dira, après le verdict, comment il va contribuer avec toutes les autres forces à libérer ces pays au plus tard le 23 décembre 2018. Toyeki koyebisa bino ete lelo biso toyaki kolela te, toyaki kokumisa Nzambi bato oyo bakanisa ke MLC akolimwa te Jean-Pierre Bemba akolimwa lobi bakoyeba ete Bemba azali azonga lobi to azonga lobi te aza candidat naturel na biso. Mais soki aza wana te MLC akobunda na niveau nyonso na makasi na ye nyonso na bwana na ye nyonso pour na peuple oyo alongwa na boumbu ya occupation na ya dictature eza kokonza biso lelo. La requête que nous avons introduite aujourd'hui, que nous ayons la réponse demain. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Ça vient de faire 10 ans. Pensez-vous que le verdict qui sera prononcé demain sera en faveur du sénateur congolais Jean-Pierre Bemba? Les célébrants nous ont exhortés. Les célébrants nous ont dit qu'il ne faut pas forcer la main de Dieu. Nous avons amené une requête et nous attendons la réponse selon celle qui sera donnée demain. Donc nous ne forçons pas la main de Dieu. Mais bien sûr, nous disons que nous avons un espoir et que cet espoir-là puisse persister jusqu'à demain. Alors, Président, au cas où la décision de la Cour irait en défaveur du sénateur Jean-Pierre Bemba, quelle est l'action que prévoit le MS? Nous ne sommes pas dans le domaine de l'impossible. Jusque-là, nous sommes dans le domaine du possible. Nous pensons que la requête qui est introduite aujourd'hui, Dieu nous répondra demain. Uta et Bandela. MLC azaka obena liuba moko. Liuba na biso za nini? Jean-Pierre Bemba Gombo asali likambo te. Liuba na biso za nini? Na Nzambe tokolonga. Uta e Bandela ti leloyo. Biso toye awa epai na Nzambe po toyaka epai na Nzambe mingi. Nano liboso koye epai na Nzambe totia yango na devise na biso. Tala biso ezate ke po toye na kati na ndako eye te ezalinde to pesi yango molongo ndenge esengisamaka na mikolo miso.
Nzambe asi apesa biso réponse kala. Na likambo yo ya Jean-Pierre Bemba. Ya liboso, Moreno, moto ya liboso ako buka lokuta, ye alongwa. Manda moko esila pona ya kenda. Ya liboso ngona ya mibale. Ya mibale tata. Yo monate bazongisa bureau à procureur a requalifié ba fait. Mbalati mibale mobimba. Kolakisa te 10 ans. La Cour pénale internationale s'est révélée incapable. Incapable yako apporter ba fait. Incapable. C'est pour vous dire que biso tolonga mbalebele pe tolongaka. Bukotala lobi nzambe akosala. Biso batote. Bon, ce que c'est le Binjamba Asali que Jean-Pierre Bemba a toujours retenu Bakani. Basali kakate. Bino katanzamba sala. Réaction MSC kozala. Tes réactions kozala te po so qui na lobi na kota, so qui na lobi na kota na molongo ya ba droit ya banini. Okomona te nzambe lobi akosala. Si vous avez tendé, vous avez posté, il faut vous avez appelé un président, à participer à l'élection. Si vous avez le président, c'est que Azaka a toujours été. Sinabino yangwana mama tokoyebi sabino boye. MLC et Kambaka yango nzambe. Ezali bato ya mokili te. Tokoyebi sabino boye so tonito zongi sabino na mokili. Ezali na mangomba misusu mikonzi na bango bazali awo. Mais mangomba yango ezako panzana. Mikonzi na bango baza na pouvoir mbongo ya leta bazotia maboko bazai na nyonso po bavanisa mangomba yango mais mangomba yango eza kokweya eza kolala population alingi yango te suka na likambo yango wana soki lelo Jean-Pierre Bemba bimi est-ce que ko changer donne na mboka oyo ba congolais bakanisaka ye mingi tango azalaki chargé ya Ecofin na 1+4 bomona kibino moko dollar ndenge evandaki pe ti lelo oyo omonaka bato ya chaîne à dépense ezalaki oyo nyonso bomonaki performance tokomaki na babengaki yango point d'achèvement ezalaki résultat ya mosala oyo Jean-Pierre Bemba salaki en tant que vice-président de la République pe oyo azalaki ministre de l'économie na tango wana molimo ne pe maboboto le feu Philippe Fouta atatolaki yango le ancien gouverneur Massango atatolaki yango le premier ministre Muzito atatolaki yango. Les Congolais baza ko zélande ye. Biso MLC Congolais ndazo zela Jean-Pierre Bemba. Pe Afrique pe bazo zela ye. Po ba yebe ke yeso ka simbi mboka oyo. Développement Afrique mobimba, Afrique centrale, Sud, Australie, Maghreb, allez, monde entier. Yoka motu nginde élection. Awa sikoyo MLC mingi pe baza libanda ya mboka. Awa balobi ke élection pour la diaspora est impossible. MLC lobi. Mais tata Gana ebite soki boza ko sosolo makambo. Makambo maye boza ko kamata esali nini elobi na diaspora ezongi awa boye élection esalema mbalami balé awa na RDC. Ozoro kangai pona nini esalaki makelele te tango diaspora zalaki te. Bo sosolo ka tango mususu te. Biso awa tolobi a malin et demi. Lokola bango balingi bakomisa likama diaspora. Nde likambo yako pesa bango lisusu ngonga tolobi Dielo. Dielo c'est-à-dire élection sans diaspora to boni. Te Dielo lingi koloba to kosala yango dans les délais. Le 23 décembre élection président de la République à Sika to yebaye. Na diaspora y compris. Tata, le 23 décembre élection et Salema.